Mira Sabaka boy ko ya Congo. Pona Congo to boma e alingi liwate. To vana na to sala examen de conscience. Mais Mira sa o yana serke. Ngai te ngai. Courage maman top, courage maman top. Très important. Ngai te amina ndenge na ngai. Nzamba te ngai na ndenge na ngai. Courage. Pour faire ça, ça trop cher, ça pétété. Mais reste à équipe à ma casse. Mais reste à équipe à ma casse. Parmi les artistes et comédiens à ma casse. Mais reste à du nombre. Tout ça va faire tant que l'amour qui tout ça alerté. Et ça pour tout le qui corrompt ça. Il faut y aller. Oui, là, les a trop cher pour la biseau. Tout ça va faire Courage, maman. On passe. Le temps de une nouvelle. Ça va être ça. Aujourd'hui, c'est la reine qui chasse pour la ligne. Pour bon manga. Pour tirer la poison. N'a la poisson au coup faté. N'a la poisson au côté de la cercueil. N'a au yate. Association Afrique en avant présente Didier Lacoste. Didier Lacoste en concert live le samedi 15 juillet à partir de 20h à Lyon. Retenez bien Didier Lacoste en concert live le samedi 15 juillet à partir de 20h, Théâtre Maison du Peuple à Lyon. Didier Lacoste en concert exceptionnel avec tout son groupe de Kinshasa au grand complet. L'artiste vous promet un spectacle grandiose le samedi 15 juillet à partir de 20h, Théâtre Maison du Peuple à Lyon. Location point de vente habituel. Infoline 06 50 31 30 40. Papa signé maman alandi na ye vatila te cheriango L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue, très chers amis internautes sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Comme vous le savez, cette émission, c'est une émission qui vous apporte l'actualité, la gaieté, qui vous divertit. Dans cette émission, nous allons recevoir pour vous un artiste et comédien, une grande artiste de mon pays. Et elle fait évidemment bien sûr de la fierté de notre cinéma. Il s'agit donc des Mama Top. Avec elle, on va parler de l'actualité. Nous vous annonçons avec tristesse le décès de l'artiste et comédienne Mira Issa, qui déjà habite en Angola, à Outaki Koti Kabiso, depuis hier, na Luanda plus précisément, tourné un peu sur la disparition à Mira Issa ou et brise qui a pour certains balobi ah Mira Issa qui a tiki biso karabo et tourné un peu que tout n'a pas détail à ébélé dans cette émission parce qu'il y a des bons collègues naé basara bon musalam encore. Alors je vous suggère de rester branchés du début à la fin pour enfin comprendre à la base que nous allons parler. Et dans cette émission, on va parler de beaucoup de sujets, moi divers par rapport il y a ma actualité, il y a
bandi qu'on a vu sur le théâtre mais to kozala vraiment focus na o état limi Raïssa parce qu'il yende a outi koti kabiso. Je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en ce net moment. Merci na mandikotu au basuti na rabiso. Un grand merci au couple légendaire Marcelo Juif Noir et Arla, la mère des jumeaux. Merci aussi à Maman Emilie Nzemba et tous Pépé Ambetolo. Merci grandiose à Valopindi, Tour d'Europe. Na PCP Mbote, na Jigli Pindi, na Alros Pindi, Pambote na Bino Ngwana, mère na Bino na la boss, Pambote na et puis Marianne Pindi P, Pambote na Ngwana. Je suis avec Mama Top en ce plateau. Lovine Koumambe, elle s'appelle Mingi, Ndé na ya Mama Top. En tout cas, monsieur Banda, pour Boyoka, Pebomuna Mama Top, rechanter ça ensemble avec moi. Fongo Rabiso chante, tout Banda déjà émission Nabiso. Toujours avec honneur, avec plaisir. Toyambaraï, bonjour Mama Top. Bonjour Shadrach, bonne. Ouais, ça va, ça fait un moment ton anité. Hein. Tous en abissons, nous avons battu là. Mes condoléances. Merci. Voilà, déjà, Batroota là, Mamoni attitude depuis habillement, cela nous montre vraiment qu'on a temps et tristesse. Les lots, dès qu'on a vu sur Miraïsa, dès qu'on a eu à Tikio, collègue Nayo, Boussarani Moussalamoko, Talwanda. Déjà, Sangwano et Mbaki en commun. Vraiment, Sangamatanga, Mtayambangu Sangwati. Très bien. Sangamatanga ya Sangwamawa. Isa Sangoyo. Écoute, Sangamali, atana famille, atana bandeko, atana bami et connaissance. Voilà. Dans un tournage, na banda. Moi, je ne savais pas. Du coup, Babengana. La commune na Karine Manessa na PC Mbote. Karine Manessa petite mère nina. Atuninga bi ma jumelle. Il y a solo mira ça koufi. Ngapi na zone ces réponses ngabité. Isa le côté c'est que ba rumeur. Na vérifier na bon na zongela. Na keboy na côté Facebook na moni publication ya Fifi Miel. Na moni publication étoile. Na moni ba publication ba tonga bi oh c'est que nouvelle ngoza ya solo. Na yo benga Miel azako Fifi Miel azako occupé. Bien étoile à occupé. Quand on a côté sur la scène pour la tournée, la zone sur la s'échanger des touches s'échanger. Na yo mona ba réponse na bango. Voice Miresa Tikininga. Et puis oh problème ni parité à faire depuis 3 heures. Na hôpital à ngwana soki na hôpital on so komboni zape na portugais boui. Bato malade bazara na batuté. Donc bagarre malade bazara raté sauf que visite est à 15 heures. Ok. Or, Mira, ça fait depuis 3 heures. Bango moko, dans l'hôpital, bazui, ils ont moins salle moko, où ils ont kaso mutakufi, batiakana no batowana. Après, t'as une famille koya, de ba présenter bino montona bino. Très bien. Voilà. Donc, on visite à 15 heures. Tant bakendaki, de baké koye baké, là c'est bon, de qu'on a koufaki depuis 3 heures pour l'hôpital, bah oyeba. De qu'on a fait depuis 3 heures, bah pesi bango erwana de bango sco ba ils ont nouvelle 15 heures na air à visite. De moni sangwana et panzana qui de panzana qui c'est ça. Voilà, les lots batebele bakamwe balali balamu ki bamoni Miraïsa akufi. Alors, azapi na ba fan ebele na communauté na biso. Maman Top le rose de konaï collègue naï mais quand peut expliciter biso en détail et l'on nini et même Miraïsa na liwa parce que sangwa malade toyoki sangoya oh asalaka accident oh le moko boto ki amote kolala kolamuka mbala moko Miraïsa ne pli quand de mo polobi sangwa na écouta qui on a tournage. Alors quelles sont les informations concernant sa mort nini mimi na liwa? Bon, nouvelle de tout quand de qu'on soit ba comédien bazana Angola ndenge bango bazo témoigner que Miraïsa eloko ebomi nouvelle azwaki ya pire sœur nae petit nae ou azalaka nae abimaka na mbali nae Nénette je crois nae petit comme Nénette comme mention Nénette abimaka soki na mobali nae donc akokai ko gérer nouvelle wana te ayo kango peut-être pas mutu mususu soit pas mutu musika mais pas mutu nae o ya pese confiance ba van ba liaka bazala kaibik
donc il y a ko gérer on te pris tension déjà il m'a ko tungisa ye yo bika tension ezaka zoba et lingaramo souci témoignité c'est cause une nouvelle moko oyo e kamwi o kamweli yango banana mutema donc tension fait tungisa kaka. OK. Et c'est le témoignage ben aurait pas moi ça bidi témoignage ben na que pas ba on so ba comédie baza na Angola bango so baza même langage na moni même vie de loin à Angola zo silika donc na bana basi ba actrice bazo silika donc il est collé mi raisa yango mi raisa za ine na attention et boire akaye mais yango te muté bomi et bomi des nouvelles ça des nouvelles à la fille de mi raisa na étape autokomina. Donc c'est-à-dire qu'à surprendre, voilà. Petite naïe, la mobile inde puis créer les tensions et créer les wa autokomiko lo belango lelo. Derrière les rumeurs, quand on a des rumeurs dans les réseaux sociaux, la fille s'appelle Néné, tout le monde peut ba photo nous circuler. Ngapé na omona ndé ba circuler ba photo na ye na moni na ba réseaux sociaux, na ba TikTok ndé ba tchétché ba photo na ndé ba to bazo loba. Mais na yo ki wana balobi ke a loba so pas des matima ngo za lokuta so eza lokuta gloire à Dieu o ya loba. Mais ce que za solo en tout cas aya malamu penzate asali eloko za la raté. Aloba ka eza lokuta mais so que za solo les bato nyonso bazoloba aoza la kimiate naibi as actrice comédienne naibi très bien babi as pire petite ya Miraïsa oui kasi yango nazo yebisa eti azaki pirier parce que to kolobande azala qui puisque Miraïsa n'est plus c'est ça et qui te côté de ton vivant de son vivant plutôt au travail je vois peine Néné toi non. Je ne pense pas à souvenir à mon côté. Parce que nous aurons appris quand on a pas remis un détour dans les réseaux sociaux. Parce que là on parle de ce qui s'est dit à la toile. Et on peut battre belé. Bana pour ça la vérité. Balobi qui a comment qu'on bimana mon bal la Miraïsa atelier poison. Et on a aboumi Miraïsa. Na poison du baksami. Atelier Miraïsa poison. Selon les rumeurs, c'est ce qui s'est dit. Atelier poison. Nzambe. À mon état tellement déjà ba kangi biso la vérité biminga pe na lingi mobali yango atelier ka poison nde memi Miraïsa na liwa Nzambe kaka Nzambe yo moko ozaka na contrôle à nyonso Nzambe amona kata fourmi ya mwindu na se ya libanga ya mwindu Nzamba zoka contrôle ya nyonso to salaka na sena moyi o si réellement eza poison si réellement eza lokuta Nzambe ka ye moko muta yebi biso to zala yi wana te to assistaki te mais Nzamba assistaki soki eza poison na oki passe hein si réellement eza poison po ba yesaka Miraïsa bimana Kishasa boyaka abino ke Kishasa te ya ona Kishasa bo ozelanga nini Popote langa poison pona kufa nana posa okota na cercueil te vie ya kitoko vie eza elenge mais soki na Angola pe kaka yango na lisusu ba piéger pe ka lisusu na poison alors oui ça va bien Kinshasa wana yebisaka na particulier to boyebisaka bino corporation ya soto te na bina talaka émission na ye alobi bato bazobenga saki émission na lekecho lekecho azaki na Angola abi bato bazobenga ye ba comédie bazoyesa ye bima Kishasa abi ba comédie bozozelanga na Kishasa nini bozozelanga po botelanga poison pona kufa na kota na cercueil te po vie eza bien vie eza kitoko vie eza elengi yango na lobi ndenge yo lobi ke balobi sous le soleil poison et bimi na Angola pe sous batele poison na aucune dépasse na aucune dépasse. C'était quand il y a souka bosola na Miraïsa na téléphone bon na Miraïsa to souki siko solo la tango moi ba problème mo bimaka na internet ya zaka nini yango boy moi problème mo bimaka internet ya pe komba Miraïsa ekotaka na kati boende to solo la kana ye na le ba osalele be émission azo benganga biya ya omoni émission na penzeza yanga azo finganga ne se Miraïsa zwa kimia ya wa mutali bosote o ba fingi na internet biso nyonso to ba victime to kufa te to beba te
toza kaka tolia tomela tosalaka oyo nyonso nzambe toyokana na ye asalaka na bavi na biso alors mpona baingire pesango mokongo otenga bite oza artiste pepe kale ntango bandaki koyebana eza ngambo tokomprenaka te tokoma comprendre yango sikoyo donc artiste bafingaka ye basalelaka nyonso alors artiste arépondaka te il faut vanda na calme oyoka o bato bazoloba napekisaka ye napesa ye mpe mwa conseil nde ayokaka bia ya nayoki na oloba te natikala mpe koyoka lisusu te kasala émission à s'adresser na moto c'est ça nde kosukisa tosukisi na ye yango wana. Très bien. Alors lelo soki lelo ko partager biso na ba souvenir aux zala nango de pour garder ya Miraï ça peut être na ba film ya tourna na ye na ba rôle au bourgeois na ye et tout ça là tout peut vous na ba affinité peut-être na Miraï ça parce que le but a bien au papier son rapport donc c'est à dire elle était quelqu'un qui te considérait avec beaucoup des considérations. Alors, bah, souvenir nini ou la malamu. Les lots maman top tant bato bata là partager les bisous à Miraï ça. Azale qui a bané ko respecter nga za considérer nga. Voir même na Angola tant tozala ka za na problème moko be entre nous les artistes. Il y a bebana kana artiste moko boye ayaka ko lukangai ya bi ya na besoin to solo là. Na tout n'est problème ni na bi problème isa ayo lukanga to solo li pona ko beta ba masolo ngote po isa déjà les passé ay psinga ya tala boye atayo moko tanga na ko loba sa oui Miraï ça za mona mabe na pesi conseil na bino to ina mboka bapaya biso to ko sa biloko na ate ya échange de paroles ya ko fingana biso na biso non c'est mieux batumiso ba provoquer biso to s'en charger na bango to s'attaquer na bango tika wana za ndeko no moi s'il y a un problème pour la famille et au lekanango mais ayoka ingapi tout ça il peut bien comme si rien n'était tout solo la peut bien ambiance peut continuer kanango bien en tout cas ça qui les quoi ça considérer ngai ça considérer nga c'est un problème ça consulter nga ponde to kenda ngolana mukolo na bango nyose za kingai si un problème ça ko lukanga même étoile parce que Lukanga, même Gabriel, parce que Lukanga, en tout cas, tous allez bien, tous allez vraiment animer la même esprit, même pensée, même sentiment, ce qui est que visite moko et que bah y a pas besoin de famille moko, en tout cas, tout bandé qu'on est ensemble donc et là comment ma bise a été, azalé que ça respecter nga, son abi pendant que jouer moi mingi, surtout le bien bouteille ko inda pour tourner penza et à côté des films moko. To tourna na Miraï ça et pas Alpha Bokole to tourna Ikea fini ka quartier donc Miraï ça yem ta joie fini ka quartier to tourna n'est pas major musique au milieu là to zaka ba ma musique donc to tourna na borizanga combo ya major PK donc to tourner biloko ebele so to lobi to bandotanga ba film awa mususu kutu ba combo ezate na tourner na Miraï ça na Angola na sala buzo ba top na Angola na tourna femme sage donc na Miraï ça to ba souvenir à malamu za moi ebele. Très bien. Ma souvenir à Malam, ils ont vraiment embellé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, vous avez, y a partagé beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs ensemble. Alors, Lelo, Maman Top Miraï, ça qui bah comédien moral n'a bu les animés parce que beaucoup ma n'a pas formé unité moi vous allez en amour pour nous assister à bande on a bino en détresse bande on a bino au bazar vraiment na possession surtout que na mambaliwa to comme mon a bino beaucoup na moi volonté puis vous êtes actif mais et là mon pèse à pas bino déplorable pour soutenir na mutu oyo aza na carrière en succès donc c'est-à-dire que net maman top boiso maman top a joué les cambo au moment na Gabriel Akoya au moment na Sila Akoya au moment na Isil Péchang Akoya au moment na Bellevue Akoya et tant d'autres comédiens. Mais ce qui monte à Salanetement au Bimana scène Nabino, ce qui problème est on dirait vraiment vous allez top-ter et vous agir na rapidité. Les Miraï ça Aza sous-souté. Et puis c'est vrai, c'est quelqu'un qui vous avez partagé beaucoup de souvenirs et puis na bande ko belé na katia communauté na biso. Est-ce que les Miraï ça to espérer na nini parce que les akufi atiki biso na mboka mopaya. Miraï ça a dit 10 ans, à 20 ans, à retourner, à ça toujours Miraï. À ça artiste à Moukete, si. Et ma casse, bonne actrice.
déjà les autres solo liango le quoi nouvelle ya kilobi batna batu bazaki na ba place au bazalaki muto mutajo en bansu neti mao tozo tourner na ilelo mao azu une nouvelle on a butu to solo na yi donc muto mutazana héros azu liango lelo de anaton tout ça déjà organisé ça déjà groupe déjà na c'est une dans cette émission de groupe déjà WhatsApp c'est Salami et tout ça ba producteur ba comédien Isabo bazana poto et soué na chose accord et bima mais ça kokuna manangola te bima akuna mana mabele na ye biso bandeko na ye o to sala na ye moi musala ta ebele o to vanda na ye to mela na ye to lia na ye en tout cas na hommage na ye to moni ekozala mieux akundama na Kinshasa awa ndenge to sali organisation to yebisi pe bandeko na biso Angola basala po azale déjà na billet document tant bakotsaki na morgue basaki ke aza angolaise to yebisi moyen kozala bakende ba changer pour ceux qui déjà ba bimisango ta ke angolaise abimate ba changer ba mikanda nyonso ba kombo nyonso azwaki yango ya Angola wana ba changer azonga na kombo na eka ya Miraesa kutina pour et permettre corps et bima na solo pe na moko ya bandeko balubi bazokene na boke na ambassade na biso boke na ambassade na biso ambassadeur azana bakosola na je crois bien que makamnyo so et aux malam organisation ça déjà que abima na Kinshasa corps et bima ba kokundea na Kinshasa azande kuna biso mabele na yango na Angola ke na ko luka ne mutu no so alukaka. Très bien. Alors, maman, toi, tu es par réalité au Pélé Kaka, entre Bino et Bino comédien, c'est vrai, tu souhaites à m'embêter, mais c'est vraiment des choses avec évidence. Et Yaka, Mba, Mbimaratro, Mona Koto, Kuna, Batubaswana, cotisation, bon, et tout ça là, moral na Bino comédien, aussi mis en déni, parce que, et là, Bablo, Otoko, c'est voilé la face, oui, réalité, on a la corporation na Bino. Toi, quand la morale, oui, ça va. Na o basolarate, côté, on a basolarate. Papa, tu as un détail, on a été, s'il vous plaît. Toi, na moment de sambaka na ebembete basololaka na ebembete baswanaka mpe na ebembete oyo akufi aza être cher na biso eza Miraesa moto akufi eza Miraesa basouvenir eza mwa ebele donc toza na bomoko oyo alali aza trop cher pour la biso. Tout ça va aventure. Courage, maman. Non, il passe. Le temps d'avoir une nouvelle. D'avoir une mois de temps au paiement. Ben, c'est un courage. Tout ça, programme autosanango. Akufi aza mukete aza trop cher aza pétété Miraesa aza équipe makasi Miraesa aza équipe makasi parmi les artistes et comédiens makasi Miraesa a dit nombre tout ça va aventure tant to l'amour qui tout ça alerté et ça pour toyoki kora Miraesa il faut y a toi bato bisika bato baza ko tout anezanga te liwe zanjela mutu nyonso mutu akose manke na liwa mutu azati foto sala tozana bomoko tozana bolingo tozana bondeko ko tuta na tope ko yoka na te na biso ça n'a rien à voir na mutu akufi. Très bien. Ça n'a rien à voir donc to sala ndenge to sala kana bandeko nyonso bakufa libanda mboka to sala ke fort par la grâce de Dieu ba koreyaka ndenge pe to sala ngo na Miraesa ngapa siza makasi tant on a l'anda émission Miraesa ba ino ya Kinshasa te bozo c'est la na Kinshasa pona nini pobo bomanga pobo tela nga poison na la poso okufa te na la poso okota na cercueil te na oyate mais lelo Miraesa oya ya kufa oya na cercueil
mpasi nanga mingi eza wana. Courage. Topesi nzambe merci azwa lokumu to ane eloko oloba te liwe eza calcul ya nzambe, liwe ya calcul ya nzambe apema na kimia. C'est notre collègue, notre sœur, tolingaki mingi tozalaki na ye ta ebele tosepela tolia tobina tovanda tokabola oyo esengela ye tokabola. Donc bonne souvenir eza mwa mingi. Donc il a le baiser papa. Courage maman top, courage maman, courage parce que comme on a ça passé et ça montre comment vous avez à garder des bons souvenirs, des parties positifs. Il y a des qu'on a vu sur Miraï ça. Alors aussi on a bandé qu'on a eu, bah collègues na ba comédien, bah tcha ba contentieux, bah problème nous surtout pas beau ça na loi mutumoko. Na ba oh bah c'est disait qu'il y a un problème na Miraï ça. Na ba oh le ba qui était non na Miraï c'est si l'ingana bina jusqu'à la mort. Les lois y a des sociétés à tiki bisota là le ba que akoya kintazo bangaliwa. Mais lui aussi qu'on a aussi un comédien au-delà ba problème beau sangana. Ne sanga ba comédien to lingana. To tika ba futilité. O izo komela bande hona biso to aba santuté. To sa spécialité na miso nzambe. To leki ba ba zo kufa na eloko te. Très bien. To lingana to sala o nzamba o senga na biso. Na yebi ke ba comédien nyonso to zaba na nzambe. To sambelaka. Ata Bible zoloba. So za na problème na ndeko na yo. Ko tia no offrande te. Si. Offrande no yamba malango te. O sa no musala pundalia na mbongo na. Bongisa na ndeko no oyo zomona. De apoya ko bongisa nga nzambe o mona kate. Donc baliwa bandeko na biso ete ya biso. Mira sabaki aboy ko ya Congo. Pona Congo to boma e alingi liwate. To vana na to sala examen de conscience. Mais mira sa oya na cercle. Nga ete ngai. Courage maman top, courage maman top. Très important. Nga ete ya mina ndenge na ngai. Nzamba te nga na ndenge na ngai. Courage maman top. Oh là là, c'est trop triste, c'est vraiment triste. Maman top a été amie, c'est vrai, courage maman top, courage. Tolinga bandeko pardon. Elo mota mokile kabola biso. Tokutaki yango, totika yango. Muta bota mana bilamba te, to bota ma bolumbu. Tant peto kendaka na oba balatsa abiso. Ato zai na bandako 100. Ozai na bituka 200. Même kolo kufa. Ba lelo na ndako note. Ba kundo pe na mutuka na ote. Ba olatso pe lamba oyo lataka te. Yo se etikala to teyama. Très bien. Courage maman top. C'est vrai que ça fait très mal. Kobungi Samuto, Zakine n'a pas fini. Courage. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas dire aux fans maman top? Lelo, Bandeko Belé, Miraï, ça s'appelle ça Bandeko Belé. Ah, on a Kinshasa, on a Kiliapoto, partout en Afrique et tant d'autres pays. Belé. Qu'est-ce que tu vas leur dire au sein de la fan nini? Oh, Lelo, concernant disparition, il y a Star Nabango Miraï. Ça c'est vrai que les femmes sont dispersées. Ma femme, il y a Maman Top Bazali, il y a Sila Bazali, il y a Irsil Bazali, il y a Belgi Bazali. Ma femme, il y a surtout 5 ans. Ma femme, Bazara Bissonios. Ma femme, il y a Bazara Bissonios. Ma femme, il y a Sepela Miraï, ça de son vivant. Je crois que Monique a hommage naé. Au contribuer. En tout cas, non, profitez de ce numéro dans votre téléphone. Plus 243 993 60 66 27. Ce qu'on bengi, en tout cas, au retour, on a enregistré. Il y a des fans au Barotia. Comme ça, na retour, tant un remerciement. Après,
enterrement makambo nyonso tokozanga te ko citer ba kombo na bino na bamboka o bozali ona ko lobana ba fani yango. Très bien. Et vous choisir mutu moko te ligne moko te ki mbongo ki ndaka pa na ye to. So ba comédien to sai déjà na WhatsApp. Tozana bato ba rotiana o ba robanda ko tinda mbongo. Mais sauf que ndé toza boye mutamutazana ba fani ya sola na bango. So ba tinge pa na to kene ko tika onka pa mutu wana wa sa charger ya ko zo ba mbongo. C'est ça. Parce que jadis c'était maman top patreta qui olek pas mbongo boye tout ça là la réalité en bima ke belé ce sont des gens peut-être de mauvaise foi au balkora ko salir ba réputation ba trop na situation non ko lo bani. Dans le bango bien na lobi so ki bato batie ba mbongo to ko tia ba kombo na ba oneti ba fan to ko tia ba kombo na ba on a liste. Après enterrement to citer ba kombo na ba on a ba pays na bango oyo ba vandaka tout ça dans Congo. Très bien, très important. Organisation ils ala te ke mbongo monsieur za pas koto mbonte il fait za kapa mutomoko monta eye bana to ibake bon pour balobi corps pour ya ils a pas moins de $15,000. Pas moins ça pas moins de 15,000 surtout en Angola. C'est ça. Et qu'on a 16 000, 17 000. C'est ça, donc pas moins de 15 000. Vous allez risquer pour par rapport à quoi? Bakor et Bimaka. Pas quoi lui les au Kamutuka nango biete bis nango na délégation bakozala. Bakoya très bien. Pasteur moi akufa kuna pasteur Cham. Ba na monaka ba frère frère nani frère Patrice ba pasteur belé ba kena bazela ko ramninga na bango pasteur e bimi na lufu ale bango pe ba loai corbiar na ba mituka na ba bis ba bimi na njoto ndeko na bango ya problème te e bima nango. D'accord, maman topio posa ki na Angola vous avez une relation kuna e belé Nangola kuna na minute situation za comment parce que en tout cas ba comédien Angola baza alerté parce bango vraiment mbote na présenter bango pe ba condoléances baza alerté kuna minute na sola na président Mobutu bazo kende morgue na grand frère ya Miraesa za pasteur parce que ba kende kuna pe ba kende ambassade na mso Congo pour ba meka ko changer moi ba donner puisque ba tchaki ba kotsaki na morgue ta angolaise pour aider un document pour vision ya mera ça c'était prévu à que poto pour que ne poto na mboka on pa faut ça na document na bango voilà mais ce que le quoi makambi changer faut pas changer ba document de bazongise congolaise pour et permettre bandima et bima pourtant angolaise ba boya et bima te voilà parce que si changer nationalité on comme déjà moto a connaître très bien alors maman top to ya pe na dossier ya ndeko na pe moko mwasi oyo lelo aza gravement malade 7e bagarre bato belé ba komi tungisa mana situation 7e pour moi ngaka alimo na scène azomona na soutenjoka à côté de l'hôpital cause de soins médicaux nous aurons appris que Azobé la vraiment grave. La 7e bagarre nous a dérangé. Qu'est-ce qui se passe en réalité avec 7e bagarre? 7e bagarre, à la première opération, il faut opérer 4 opérations. Okay. Pour ne pas citer la combat d'opération pour la personnalité et en moto. Okay. Dieu merci, bah opérer déjà 3. Il dit qu'il manque intervenir. 7e abonga na basente. Abanda retourner voilà c'est que ils ont encore malade mutunyo so tango yake la karaté to abison so bato donc azana passé tozo bondela nzamba sale ngolo abika abima intervention moko netikali basale ba intervenir comme ça makamnyo c'est le kana o malam tozo solola tozo bengana même na nani kuna atike pe $2,000 pour une opération naie donc ba contribution zo ça la pasteur déjà qui va assister kene ko assister le bien bondeli pour akena pe pour prier pour naie prier pe pour naie atike pe na maboko nzambe c'est ça alors bino ba comédien bon c'est concerta qui déjà pour na ko assister ndeko na bino parce que ça on a ébisioté déjà baso ko ça ko assister déjà moko na moko baso ko assister mais ko ba ke au groupe salama ki boté mais moko na ndenge na ye ça qui ko assister ndeko na biso est-ce que yo besoin qui t'en ko assister tenga na nakete kutama be na nakete na ba tournage na ba programme puis na zoi comment dirais-je nouvelle ango je crois ba 2 à 3 jours mutatinde linga Yves OK c'est ça donc état le on a leki na ninga mengi très bien azaka na yolo
Na Yolo, oui. Hôpital de Zanayolo. Toto Mbelieka va bon rétablissement. Bon guérison. Maman Nabiso, 7e bagarre au Pelelo. À ce pays, ça va te belé. Tout, il y a un dossier, il y a Maman Top, il y a Maman Epela. Maman Epela, toujours aux arrêts. Depuis Bakangake, ça fait déjà un bout de temps. Azan a parqué, il y a une instance qu'on a. Dossier, il y a Justine. Mata, la femme de vie de loin. Tout le monde qui m'a mis là à salaire émission moko mais quand qui un peu pour Justine ko déplacer ba mo combien a eboula tchele le ndumba pampamba oyo lelo et c'est ça qui était à saisir ba essence judiciaire pour na maman Epela. C'est vrai ba première ebima qui comme quoi que a trompé vie de loin abima rasogi na musicien X ça la kaboy maman Epela na kana ona yo côté la moninga ne vie de loin au vidéo là collègue naïe qui a combattu la moi sur la boulaté moi sur la ndombaté et puis tout le monde est comme si bango na justice déjà tant qu'on t'a la émission maman Pela non mi lobela nini et puis les lots tant bakangi maman Pela ozo mi lobela nini et puis aussi na vie de loin nini et puis Justine Matanini tokozo on allait passer té o eleki c'est eleki to sengara na ba parents ya semi qui na biso Justine ba limbisa Epela za azan de quoi vie de loin Justine aza mwasi na biso to balaki toza batata mwasi ya bana na bango balimbisa Epela monoko ebetaki libaku toza bato mutabeta kaka libaku en tout cas bolimbisa tozongisa film na simate to banda Epela salaki te on eza lokola vérité kasi yango na lobi te toute vérité balobi n'est pas bon à dire c'est ça monoko betaki libaku to ta on ba monoko betaki libaku to monoko sumu kaki et le baki mabe voilà et ça langage biblique c'est ça yo que la prière te hein c'est ça faut autant la Bible c'est très important faut autant la Bible on comprendre ba langage mususu et on permettre yo au lendi sarape baning c'est langage biblique donc tolimbisa balimbisa ye kotia na place à passer aza mwasi et apera malamu mingi te asali déjà lelo soki 5e jour na parquet donc papa kitsa motema pour moi sa vie de l'homme takangisi ete mutakangisi eza papa na ye depuis pourquoi koloba na mwana ya muninga tina niveau oyo donc papa limbisa ye papa to sengo bolimbisi biso bande kwa Epela bande kwa vie de l'homme oto ya ko balela o mwana tolobi limbisa limbisa to bungaki to lobai mabe to pesa ibino pasi to sengo limbisa biso papa pardon Epela mwana mwasi komema na makala ya penza malamu mingi te soko koyoka bolimbisi na biso ekoza malamu mi po nzambe pe alobi to limbisana c'est ça les opéristes les a déjà tout le monde vidéo réseau circulé dans les réseaux sociaux je crois tout à l'heure en enchaînement et YouTube si je ne me trompe pas les lots déjà 5e jour naïe ceux qui les lots on a vu sur Justine Mata s'est présenté tout plaignant tout bien avant quand s'est présenté donc à l'heure actuelle dès qu'on a vu ce EP là-bas on m'a payé aucune de prison et en retour le baba limbisa normalement faut se présenter comme les papa pour y ndaza plaignant y nda fundaki Justine azana eka lokwa représentante moko oyo aza victime ya benjir papa penza ndi mutu afundaki yango to senga papa limbisa alimbisa Epela akene na biso ti na niveau ya makala te papa bolimbisi penza soko penza okoyoka bolimbisi na biso e osa malamu me papa to ozongela ngo lisulte limbisa biso. Très bien. Merci beaucoup, Maman Top Tozo qui est Nabiso, n'a rejeté très progressivement. Alors, tout le Belapé, le rôle aux alliés, moi, il y a patriote, il y a beaucoup et puis figure emblématique, il y a corporation, il y a cinéma, il y a théâtre, auto bien pas miso. Dossier au moko sensible et ils ont quoi dérangé ville province en Kinshasa. Dossier à Bakinaper. En tant que moi Namboka, en tant que comédienne, Lilope, Rosanna, moi Liloba, na communauté Nabiso, qu'est-ce que tu vas dire à la population congolaise et puis la justice Yambo Nabiso, Oto qui bacha qui vont beaucoup, Bakangi Bango, mais au-dessus de tout ça, Makambo n'a pas continuer, mais le la patriote au Lobanine. Non, Lobanine. Attaque au Bible Zoba, ok. Film, ça, la pour na Mkongo Zoba. Bazo Zoba, ba film beaucoup nati. Et qui torote ma famille est belée au moins problème moyen famille comme là qui est bangoté ba sentir douleur on a ce n'est pas bien neti maman moko ya qui na lobby
Moi, on a un diplôme, il fallait continuer l'université. Moi, on a 24 ans, si je ne me trompe pas, soit 25 ans, soit 22 ans. Moi, par rapport à quoi? Papa soldat na le kaka lobi oyo prédoté moi na bato njoka mission ezaki po o prédoté le boza esika moko bozwa ba organe na ye mais non bango pe bazana ba organe na bango bazwa pe ya bango ti donc bino botambola na ba organe na bino ba misu nde ba perdre ba organe na bango et ça en sens te vraiment so bazoti na bino bo sala ba opération ba organe bino bo se présenter pour bino pe bozana ba organe ba longoli bino moko ba rein moko poto za kana mibale ba longoli bino moko mutu so ba longoli rein moko rein so ko vivre ngana ebi ba pe ba longola ba rein pona ba ndeko na bango ndeko no alinga kufa na sauver ba longoli rein no au PCP et de kina ndenga kima bo longoli ba organe na po bo ebele boza vraiment ebele je crois bien bato batinda bino ba zo ba organe na bino au lieu ko menacer ka bato banga nzambe ko pourquoi toi so na ko banga ya nzambe te po te loi elongwa bana mike bosa makambo kwa batu bazanga motema bwana mitema temba no na okasomo pasi makasi na okasomo ebangi sanga makasi okota na taxi mabe okota na bus mabe finalement to sala nini ngana ko s'adresser na papa na biso général Kasongo en tout cas tango papa otuna ki mwana wana soki kaba soki Isaac kaba poende star ya mikolo Isaac kaba yo moko yoka ki papa na matoi papa na biso Kasongo aki n'a pas au moins 150 motos et ça là qui on a somo au gangaki en tout cas mais azane na Congo vivre à l'aise ça nous montre que insécurité na mboka na biso eza totale en tout cas papa sunga biso basoda penza ko tia bango na bakwen nyonso par-ci par-là pour baute ko kidnapper maman prophétesse na biso ah bon maman Esther sur 3-4 jours OK baute kidnapper na rompo ngaba bakoti moto abengi maman Esther tozana besoin nani Christelle azana mwana na hôpital ya kosambela na Rigini soko koma na rompo ngaba to tinda mutuka et à Kosoyo pour ematsa na Rigini hôpital moezana privé na Rigini a servante pe azalara na ngaba azu pe mutuka kiti rompo ngaba a koma na rompo jeep moko se présenter oh yonde mama Esther abienga kota loko pe bisa ke na téléphone ke to tinda mutuka ezo a koti batie na katikati oliba ke ne Rigini babandi ke ninjela monga fula ya tuni bango mais babenga inga balobi destination eza Rigini mais njela bobino bo memanga e ya monga fula kanga munoko ba mati ba glace kanga munoko chauffeur aza kumba na arme bien armé kuna bimisi mbeli o ba bimisi boy ba ligoté oh Dieu merci partout ce qui partout to benga ce qui contrôle la mituka njela mutu ya monga fula et telimisa mituka na embouteillage moi ba lekezate bazaye coincé po liboso mituka na sima na ba on pe mituka allez la police ba monique ba ville ba glace na bango eza ya komate puis eza filmé ba beti ba bokitsa ba glace na bino bazui avant ba kitisa na moi ba 12h soit 13h avant ba kitisa ba glace ba longoli ba singo ba kangaki le ba kitisi ba glace amoni yango délivrance agangi papa ngana naza aba kinapenga na seconde bato batondi ba pandi jeep on a ko panja ba kitisi nani servante maman prophétesse bakangi bato wana Dieu merci musala les au salemande so kitembele to betel solo mususu donc papa na biso général Kasongo il faut vraiment musala sala mama kasi donc ma bezo sala mama kasi na ba mituka jaune ya ba taxi na ba bis na to ibite to sandeli vraiment to kima to zabiso so ba congolais pourquoi kuliko o éliminer muninga no ba congolais ba mindele bazebele na mboko poni bo kinape bango te ka bandeko na bino ba congolais finalement ne baloba ke munguna ya congolais aka congolais to koma omona ngoma kitoko to koma obetela ngoma boko bien ndeni vraiment bana na biso bo bana mike bo bana mike bazola kibino likanisi bo kenda akanya makasi
kuna pe lisusu bozaka mitu makasi bobandi te bakomo kende bazosonga bozosonga na zo bate banani babimisaka bino en tout cas ba konjo bozana na bizali ba corrompre bino po bino bana na bino ezokomela bino te mais nzamba ali kolanyos na sepela ki na intervention ya bosolo na politique nzamba ali kolanyos un jour bino pe lokwa bozolinga boliaka mbongo ba corrompre bino na mbongo po baninga ba perdaka ba ya bango ba ya bino pe nzamba oboma bango d'une manière une autre. Très bien. Ezala raté botika biloko moto soka asali mabe zongisa ina njela po atika iloko ya zosa baza bana na biso ba bana mike to te ya bango to lakisa bango ke loko bo sala ya mabe botika. C'est ça. Merci beaucoup, Maman Tom. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que Batubalandi, vraiment, on a intervention à eux, tout tomber le kaka, tout présenter au kaka, condoléances. Merci beaucoup. Parce que bon, ici mon cabino, alors on a une surtout le sololi, au conseil on a bandé qu'on a pas comédien ni mingi pour la disparition. Il y a des qu'on a biso miraille ça et puis tout c'était na biso. Tout ça on a le kola mutomoko, miraille ça za mutomukete. Mais reste artiste à Makassi et puis à ancienne tout ça le quoi mon moko moi papa na biso to betaper ba porte pas ba continue biso je crois benza ba la grâce nenga sala pe na batu misusu ba corps bimaka asala pe ngolo na ya mélodie toujours pe ya mélodie banda point noir et kati braza et donc nzamba sala ngolo pe ya mira isa bima to lele na mboka na alela mana ba honneur ou esengeli par rapport à kombo na. Très bien. Merci beaucoup, Maman Top. Matin, on va dédicacer les deux autres. Très bien. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission. Je crois que vous avez suivi Maman Top à lobby par rapport à la disparition de Ronabiso, Miraïsa, Apesibiso, moi, éclairage par rapport à Oyayoki. C'est vrai que ce sont des informations qui font la toile. Mais Tomeka un peu Kotunaye, mais qu'on peut répondre. Merci aussi à Bandeko Touba comédien ou déjà Basangani pour nous le roi Mutumoko pour nous assister des Konabango Miraïsa et nous présentons aussi les condoléances à comédien Angola où il va rota la biso de partout vous êtes présentés puis nos condoléances les plus attristées aussi à la famille de Miraïsa à Wanakati à Kinshasa et puis au Bazakuna. Merci vraiment beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous nos partenaires. Merci à Dani Chandou, les Chinois congolais. Merci à Mamé Miline Zemba et à tous Pépé et Mbetolo. Un grand merci costaud au couple légendaire Marcelo, Duf Noir et Arla, la mère de Jimo, Karine Manessa British, Napesio Wambote Bélé, Jigli Pindi, Alros Pindi, Napesio Wambote Bélé, pour qu'après c'est penser à Linda Balabos et Wambote Nangwana et puis avant vous avez Bélé à Roland Abisso. C'est la fin de cette émission. À la prochaine. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.